vidéo parce qu'il y a déjà subir peine dans vos conséquences. Il y a vidéo au Nasalaki. Nous sommes au bureau de la police, plus précisément au bureau de protection de l'enfant et lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. C'est un bureau ou alors une unité spécialisée mise en place pour remettre parfois des choses en ordre. Par rapport à nous, conformément à la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 178, je vais lire juste un peu pour ne pas prendre tout le temps, mais je vais lire l'essentiel. Cet article nous parle de l'exposition d'un enfant à l'exhibition sexuelle est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale. Et puis, si nous allons encore à l'article 179, nous allons voir l'effet de produire et de distribuer, de rendre disponibles ces vidéos est aussi puni de 5 à 15 ans de servitude pénale. Et alors, on a montré un peu suspect, bimelinga tout, banda d'amener, n'engé zalaka, tout consort, bazana besoin d'angalo, quand on a pour n'anga nebe que na scène n'engé logoté, na wela qui na kende, pour na mona qui na zana logoté, na qui koye ba logo na saline kuna na biro. N'anga na carrière était inga. Les vidéos, la police est les vidéos. Bata les vidéos, on a ba mona que ça vidéo moko boé, c'est éducatif té, et surtout na moi na oaza mineur. Et loko vraiment ba interpeller qui nga na la police parce que aza mineur. Dans la police o yelandelaka droit de l'enfant, au elandelaka bakaya ba viol. Moi je ne savais pas que bazo lukanga derrière bazo filenga et ngamo na zaki tourner ya kokamwa koyeba ba place na zalaka ba place na vandaka du coup l'état za l'état ngamo na mituna bakoyeba ndeni kenga na za awo bakoyeba ndeni ka d'Afrique tra ba place boy mais bazuyo et puis eloko lekelinga pe bangisinga ndena on solo na yo ba combo ya ba musicien ebele na kutikuna na ba comédien ebele. Ah bon? O ba okanga bango vraiment yango bomona kimbi kono tsa ba vidéo te nazaki wana na la police o mona ndengni eleki donc j'étais là je t'ai arrêté mais sauf que liste ndezali il y a ba musicien na ba comédien. OK. O ngana moni o ba okanga bango. Tantine rinda rosako mwasi alipeka solo wazara kobele ngira bobari ya kwitie. Isongolo Tantine rinda mapesa ngaro sako lokito ya diarre ebuka garango kifi ya wesete mame Tantine ringa lo sako diaka ba pasteur bako koma barisi bandimi bako tika la pauvre tembetuna de Niles mame Tantine rinda ngeva spécial Tantine rinda lo sako bali oya zanga mbongo ilo kola mwasi mabele peya bango bibale bazo be na besoin soutien vraiment besoin soutien faut soutien penza Tantine linda lo sakwe mama bokilo impoli ya bongi na mbatamba la sima bandela tête mama if love is crazy love is funny mama if love is crazy love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abandaki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo batambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba avion ba kenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus qui sende bokobika batu wana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokene na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai
nazali na problème mokanda 3 reprises nazwaka barégie na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe oza nango azali na bomonanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosala bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermie obota. Voilà, nous sommes déjà avec Tantine Linda Brifi la merveille tous années à Tantine Linda la mnobolingara mingi baby tobola mbati à ce moment et kangi internet kangi kichase kangi Congo diaspora bazo sepela plutôt j'allais dire na tobola mbati. Alors artiste na mino qui interpellé en fait toroye bango lelo azana bureau de la police ne tous années awa aza ko expliquer ba kondia moka par rapport ya likambo comme lié biso na bino to redécouvrir ensemble awa. Merci na Piro Mazala derrière la caméra, merci na maman Milite Motema tous peuple la beto maman Kelemba Billy Vomoka Fondation tous nga bavem na orphelin et na sanité yanga kati qui c'était le futur hein, sans oublier pour prendre du bon au Canada. En tout cas on est toujours ensemble. Voilà Tanti Lindo bonne santé et puis il y a Tobola Mbati album Oyo chanson Oyo na Masasamba et Kangi Kinshasa et Kangi Congo diaspora. Voilà. Merci d'abord, Nabatutu Balingara Tantine et Lindo Kardasha, la petite aux yeux bleus, il ne fait qu'il ne parle pas beaucoup à la démarche de caméléon. Merci Nayo Nongo Pensé Nanga, et puis merci na Maman Emeline Zemba, ya tous pepele ya Mbetolo, Maman Moziki, Maman Likelemba, ya Kala, et puis Bato Balinganga, les boss Eric Mandala, le docteur de Zuniora Camp de secours, ya Congo millionnaire, Yannick Akini, ya Rombox, Nalingrabino Mingi. Tobolem Bazena Massa Sambezo s'est comporté bien. Nabatutu bazo commenter, nabatu bazo partager, nabatu bazo ça la challenge les cas très bien et puis toujours continuer qu'on travailler encore pour nous ça va encore toujours musala malam voilà. Voilà. Toujours fidèle et pas ya Venabiso ya Freddy Mbalio Sombo. En fait, il a rani ni ndego za la soki plus de bi ba congolais za soki a mati, il faut néanmoins aluka et pas wapi ya ko émerger na ndenge na yemoko à sa la carrière na yemoko mais il va toujours fidèle moi na on dit Maya Frida Tindagayo, on dit Maya surtout. En fait, c'est la fidélité. En fait, merci d'abord. On appelle ici Maman Balosombo Queen Mother, la reine d'Angleterre, Bambo Tebele. Moi, na longwaka, moi na papa te, papa pe bachanzaka ete. Ngana za référence. Oyo, ceux qui bazulu balisoro nanga jamoko bossa na otanga Maman Balosombo parce qu'il y a une bimisinga. So dans la reconnaissante pas naie, et ça parce que il faut la rendre boye. Mutazo yeba succès sika uti esika zo kende sika azali et puis nani oya sala ke azala o azali nzamba sala na nzela na ye donc là déjà c'est bon okoza la mwana mais okoli okompe responsable ou ça peut makambo na mususu mais ozo reconnaître papa na yo donc là déjà c'est bon tobola mbandi tozo bosser toujours et puis ils ont se comporter très bien voilà. Combien de vues déjà ils ont mato du jour au jour hein. Ma vie est un peu différent. Na Facebook, na TikTok, na page, na ngai officiel na Instagram, ils ont toujours les colis. YouTube, donc pas 27 tu lis ici. Ah oui, bazo talango belé, c'est dernier temps na meko cotaté parce que nazo mona plus ma vidéo et puis bikena za tous na mo problème vite fait et puis dans les bons oyo pena bato ba moni ba vidéo circuler partout et puis voilà. Voilà. Toujours devant la police alors et logo tindi bisoto ya kolukayo vraiment za auto moni lelo. En fait ezaki ndenge nini na bébé Tchocha, ils ont une occasion nini oyo Brifi la merveille à côté de bébé Tchocha pour que ça la vidéo oyo peut-être maloba mongo ça qui a moi ma bien kati une des celles qui les loba interpellé. Ils ont une occasion nini beaucoup de bébé Tchocha. Merci beaucoup na la police amboka na biso basala musana bon kitoko biso za éducateur ya masse. Tout ça batu lokola batutu il y a des fois peine cause à peine lo mona sali une tension ma bête mais OK tension ma bébé bimi na kati erreur eza mututa ko salango yepo ko salango mututa ko salango et puis voilà et pour votre information et puis na batu ba la biso na la police déjà dans Tobima bon moni vidéo et puis mission ko ta liboso na zo sala ezaka kanande konanga il va y prendre pour faire éclaircir la population au bazo mituna qu'est-ce qui s'est passé au bayo qui me ba moni vidéo té en fait
Zaki dimanche coulé. Nazaki na carnaval moko politique kanenge zalaka. Il y a Obi Mikolo ba pré-campagne zo sama na lolengi moko mutaki zo carte électeur. Aza accompagné peut-être na batunaye ba membre naye moi fanfare et likona ngo ces dernières tabazo préféré pena 36 linda zalawana pona apesa makambuka ndenge kendaka et puis voilà tant aussi si yango ezaki makambu ya JCL mbala pesi mbote funa tant aussi ici et puis toke ko vendre à côté à centre ligne d'Ongué quelque part na Sabanzete en face il y a boîte à mettre quasi na terrain au bateka ka ba mituka tovandi après na moni bato batondelinga ka ndeza soki star ye bato batondelinga mo ebele wana bato bato déranger na longo ya na tenir ligne dans normal après na moni moi na biso chocha leki moi na tout consort azolekana amoni que tantine linda zawana moi c'est la première fois na monaye de vie na mona raine na ba vidéo so na bina yebi ete na kosi na mona raine na ba vidéo tanga yeka ko déranger paka na yeka ndenge zala yebi ka petonga zala ba courage na yemo boy onga mona mitundi na mona ngo meton na moni en live na bi c'est lui on est mineur je te jure en fait ba courage na yewana ezaki bena oyo na monaka o na monaki voilà et alors il salue que avant de pouvoir na bona bona mona raenga mona bien les vanda na kita vandi wana na telemisi mutala peme to vandi bazaki misatu bala mo mike misatu consort bon ebe ta vena matolo akande ezala wana daki briefi na daki vie voilà ebe ta matolo du coup et après na pesier après bon talara to kutani artiste en fait dès la mola ya blo là je sais pas ce gars artiste mais au moins ba yebi na ba vidéo ndé sala ki to sala vidéo alors na ba vidéo to sala ki la vidéo to sala ki entre temps moi je ne savais pas que ministre a pekisa ba sala ba vidéo na chocha di ya ba réalité ba bêtise lobaka tout aza mwana mukie donc et loko vraiment ba interpeller ki ngana la police parce que aza mineur et puis aza mineur oyo to yebi makambuni na lobaka o mineur akoki kolobate et alors ngana se basé que au moins na caché na eka nenga lobaka na sala ngona neka ya baisse dans nenga actualité kake na faire rigoler batu na ngana sexa batu na nga et na ko sekisa et aleka keloka na jouer rôle moi si na bébé chocha na lobi chocha na lobi langage moko wana ezaki bien te du coup na on a besoin de répéter ngote ya kolobaka ke na limbi na ngai non na lobi kake na limbi na nga mibali ya mikolo ya komi na nga na bana mike et ensuite moi débordement moke ezaki wana vite fait alors ezaki vraiment bien te pour na état immunitaire et puis déranger qui pena max mais déranger pena bato du genre que mon akenga état éducateur ya masse comment na ko encourager ko sala na mwana na vidéo na place na corriger ku tout na PC conseil marambo asalaka ok donc le contraire ngana sali vidéo wana et puis na tiako na TikTok na ngata na tiango du coup et après mon ba commentaire musu ba sepele na ngote musu ba seki mais bref ezali na comité ezana la police o yelandelaka droit de l'enfant o yelandelaka bakaya ba viol o ezalaka na Willery na Itaga en face à food market mutakambara ngo ezali colonel Mimi voilà Kalfungula ouais na Kalfungula juste quand on a Itaga wana colonel Mimi on a PC Mbote Belé et parce que moi je ne savais pas que Bazo Lukanga et d'ailleurs Bazo Filenga et après en fait ça bah on batali vidéo la police tali vidéo batali vidéo wana ba mona que ça vidéo moko boye c'est éducatif et surtout na mwana oaza mineur et tant qu'il a majeur comment on reçoit la vidéo ya ndengwana ko eko pousser aloba makambo oyo alobaka pendant que ba pekisa ngaku na yebite et alors la police interpelle kinga et ngambo na zaki tourner ya kokamwa koyeba ba place na zalaka ba place na vandaka du coup et tant na zaki interpellé le quoi na responsable nazo en fait na yeba ke loko ngote bazwa ke non ndenge nini bon naza na besoin ko beta ba détail belé naza na besoin na ndeko pe artiste ou bazo sala et loko na koyebisa yo kaka que l'état za l'état ngambo na mituna ba koyeba ndeni ke ngana za awo ba koyeba ndeni ke d'Afrique tra ba place boy mais bazwi yo et puis eloko lekelinga pe bangisinga nde na solo na yo ba kombo ya ba musicien ebele na kuti kuna na ba comédien ebele ah bon o ba okanga bango na sebi yo mikolo oya o ba sala ba vidéo na mwana na biso tchotcha o ba pousser na loba makamoko boza ben sanité et puis na ba o ba sana bana ya batu ya ba mineur da ba makambo ebele ba okanga bango
Et alors na sepelaki et parce que talisinga erreur oyo nga moko nazaki ignorant na yebate que acte na sali et salibo c'est ça longo pour na base pour actualité mais ememi on alika moko boy batengeli nga mes article lango et puis voilà et leki vraiment yango bomona ki mikono ta ba vidéo te nazaki wana na la police et après na sirbo zana ba vidéo o tiango au mona ndengni leki donc j'étais là je t'ai arrêté et puis voilà. Mais en fait, c'est les gens qui ont mutu moko bandai ko filer azopesa sango ya briefing et puis tabakangi yo osali combien des heures na kati ya la police yo za rappelle ma relation na yo début ba Eric Mandala pe ba na moi sima na yo ya Freddy Pazawana est-ce que moi loko singa makité en tout cas j'ai des relations oyo ya makasi mais naza sur ba relation na nga wana ba surpris peut-être ba mona ke vidéo ke briefing azaki arrêté azaki interpellé dans la police comment tu yebité en fait nga naza responsable oko benga mo continue ba intervention parfois ya buso baté et sozo reconnaître acte mboke za biso na bomi mutute na violé c'est vrai na saluer mais pourquoi pas se présenter et alors na mona to ngepé suspect ba bimelinga tout banda da mene ndenge zalaka tout consort bazana besoin na nga lokanga pona nga na ebeke na sene ngelo côté na wela kina kende na mona ki na zana eloko te na ki koyeba eloko na sali nde kuna na bureau parce que vous comprenez donc nataki matata te po na yeba ki na sali eloko te tant on a combine pas ya colonel Mimi ne aza ko apprendre nga puis ba lakisinga image donc c'était ça mais na yebi sa ka l'état za l'état tango na mutu na l'état za l'état yesu kutu bakanga ye mwana mukolo mokili ebonga na yo nga na nga na carrière était nga koyeba makambo mosusu ko éviter yango et puis to stambola te loka mboka ezanga mibeko to ko mosa makambo moko boye on dirait au sala au motema na tinda yo et entretenir de détruire génération jeunesse tout consort donc voilà c'était ça. Combien de heures na la police en tout cas ndeko na ngai na ebisiyo osali 2 jours au posté na ebisiyo photo yi banane na ebisiyo na besoin ko ba détail ebelete na télé na artiste on a professionnel mais sauf que na linga ki batu ba yeba que l'artiste a été interpellé pour ekebisa na bandeko o ba yebite ba ko luka ko sala vidéo ba ko luka ko sala eloko moko boy ba ko na likama onga na koina ngoti donc yo yebaka ndenge wana ozoba détail nyonso kaka na vidéo oyo bozotia voilà bandeko ba talo artiste comédien musicien ba ndeko pe balinga ko sekisa pe ko sepelisa batu na ba vidéo na bango to tiga Tantine Lindo pa to pesa juste kaka concerne ba papa na ba maman artiste comédien ba musicien ni surtout bisa bango ni na senete moment par rapport à Ecomelio interpellation na souhaité te comme la bango mais sauf que liste ndezali il y a ba musicien na ba comédien. OK. O ngana moni o ba okanga bango et puis na lingaki na yebisa na ba ndeko surtout peut-être batu mingi ba yeba raté que bana musu ba yeba ba droit na bango te que likambo boye na ba parole ba négliger bana akipaka bana te oza irresponsable yeba kezali na service mobimba oya makambo wana o sokozo kosa o sokozo luka pe ke noko funda to be mwasa zo lingaki noko porter plainte pour na likambo neti ya viol pour na likambo menace moko boye. Désormais, il faut pas qu'il y ait Itaga, Willery et pas ya colonel Mimi. Et puis voilà. Donc merci quand même na équipe nanga, merci na bureau nanga de badaki professionnel. To boa di ko lecter na d'abord pour na isa la monde ndenge moko bomonga na ramto ba bezité. Bomba et na bomba ki la linga ki vraiment té et tant on a moniqué naza quitté na likapango et après na mona qui a lancé une opinion parce que fallait que la ndenge on a pour na choisir parce que kuna ba filmenga au moni vidéo wana ezaki na droit na choité et puis voilà merci na venanga Eric Malebo na robosa na Eric Lembe Eric Lembe Malebo donc merci pour tout et puis merci na ba oyangai galor lokolo loboko merci vraiment na bolingono pour l'axinga et puis merci na colonel Mimi
merci na batutu basali musana ba on condamné la police et basali musana bango et puis ezamboka na biso soki biso moto zoko bongisa te et ozala mabena ni so ko bongisa ngo donc merci et puis batu ba excuser ceux qui vidéo ne déranger qui disusu et à la prochaine aux années et puis faut éviter bana ya batu surtout ba mineurs. Merci na docteur Mogijo wana sponsor docteur Mogijo ba lobito c'est la ça va bio bio MG bio MG to c'est là on ça la teinture bien. Merci na les boss le millionnaire Eric Mandala le docteur des ignorants cave de secours ya mboka Yannick Ekini rembourse toujours batubayi baba na Luanda le 8 max na Katsangola na makasi ya docteur Leonardo Matubakana ya mama Dorcas na pesi mbote siko za le grand producteur ils na concert ya ndeko na biso Patrick Bekam alors on a invité na Sini Atlantico Tanti Linda Rosalawana donc on a président Météo ya Masoloto ya wana noko judoka le na pesi mbote belé ya Laurence Okoko na robosa na bolamu na bangote na Tali na Brésil na moni le boss Salvador et Maya. Balobi Senglé à Brésil et Salvador et Maya le millionnaire ici Koza Bambo Tebele maître 113 boss Edou Bambo Tebele parfois il balinganga donc voilà merci beaucoup. Voilà. Je crois bien c'est une leçon pour vous. Voilà. C'était Yomba la Simonsa souster. Eh non limite na quoi la berère ndengwana surtout et loko nazo signaler loko ba interpeller Kingeza parce que na sala ki vidéo na mineur et puis ba makambo na loba ki vona équipe était pour na mineur donc voilà et pénaliser ngate pour na sa musana nga librement na musana ngai et puis to éviter ba makambo ko déranger mec mobimba et puis voilà. Devant la police. Il y a 10 000 francs à commander Makemba na mabongo. Apesi 500 francs a commandé Mingusu na Mayangao. Ya bagizi mizengisa a commandé Nyamasamba na Maremba o mubara commandé ma mubara boye mabe oyo mubara kabakate mubara boye mabe akota na bare basombera ye masangao mubara boye mabe oyo mubara rubaka mingi yo mubari ya boye mabe mubari oya boye mbanda nayo besoda mobali oya motu pasi mbanda nayo besa ole mobali oya boye mbanda nayo besa kisha voilà. Mobali oya embusu boye mbanda nayo be ebingwe mobali oya kabagate mbanda nayo be erike mandara wo yawo ya soka teno funwe ntobola ye mbantina masasamba tobola ye Nsoka teno lendo ntobola yembantina masasamba ntobola Nsoka teno funwe ntobola yembantina masasamba ntobola Nsoka teno lendo ntobola yembantina masasamba ntobola Nsoka teno funwe ntobola yembantina masasamba oyo saranga nkoto yo ntobola yembantina masasamba na yoga santima ntobola yembantina mas na yoga mama miu ntobola yembantina masasamba ya pesi 1000 francs ya commandé Makemba na mabongo mobala ndengo na tamoko yaya apesi mwasi 1000 francs commandé Makemba na mabongo moto ya pamba le retuti wenze combien vraiment bali basa la gentil ma trop pour la première fois mobali ya maboko makasi bazola gayo bembanda mwasi alipeka solo azala kobele ngina mobali ya kwiti ye isongolo bisubali. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Question à Lango et Soukika. Mais pour la première fois, où qu'il y a la police bien. C'est la première fois, na funda mutute, na samba te, na kangisa te, na kota kachote. C'est la première fois. Ok. Maintenant, Langi la oyo. Kimongala. Comment lutumba? Comment ni tiaba kongoti? Ya ngala bonga ngunda na mbanda oyo. Kasi ngala bonga ngunda na mbanda kana koma mongo. So mutaboti ngunda na Belgique kasi mukanda ko minani. Belge. Oyo aboti ngunda na France ko minani. Français. E bongo mokongo aboti ngunda na mbanda ko minani. Na koma mongo. Voilà. Isongoro. Voilà, donc sur la tati de lo sako. Numéro de téléphone on a tiré le micro. Moi, numéro de téléphone plus 243 90 47 64 323 plus 243 90 47 64 323. Tantine Rinda Rosako mwasi alipeka solo azala kobele ngira bobali ya kwiti isongolo Tantine Rinda Rosako na yo basala kalikere mbana mama bokilote akomela yo mbongo isongolo Tantine Rinda pesa Rosako ya mabidi ya Losako yo mabidi ya pesa ngane Losako boka wes yo ga Rosako ngai na mabidi
Tantine Rinda Rosako. Bandela Rosako. Tantine Rinda Rosako. Bandela Rosako lisusu. Tantine Rinda mapesanga Rosako. Lokito ya diarre ebuka garango kifi ya wesete. Mame, Tantine Rinda Rosako diaka. Ba pasteur bako koma barisi bandimi bako tika la pauvre tembetuna de Niles. Mame, Tantine Rinda ngeva spécial. Tantine Rinda Rosako. Obali oya zanga mbongo ayi lokola mwasi mabele peya bango bibale bazo be na besoin de soutien. Vraiment besoin de soutien. Faut soutien penza. Tantine Rinda Rosako. Mama bokilo impoli ya bongi na mbatamba la sima bandela te. Vraiment, 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 vraiment. Merci. Bisous, bye. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à baka, nde azo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foute là et puis difficulté au foute là bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Ça va?
naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui kokende besoin oui tika supposé la Sainte Thérèse les seuls l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, mais ils ont ici qu'il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le meilleur mot. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutego longwate, on se trouve dans mon big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. JB service. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo loyo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano ye. Sois bateau. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambano ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu.
bisenga senga nzamba londa nalebi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi vi ya bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Onasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu apambolinga Yesu apambolinga Chilobo Yesu apambolinga Yesu lokotinga pesitino asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.